Mbote mingi balandi émission Lisolo ya Congo, le dimanche 19 juillet 2020. Tozokoba toujours na Lisolo na biso, ya les Mera, les destins croisés, Laurent Désiré Kabila, na docteur Mukwege. Dimanche eleki tobetaki Lisolo, tobandaki Lisolo yango na consultant na biso permanent professeur José Adolphe Voto a expliqué biso mais toyambaki pe ba message na bino ebele ba msusu bazolo ba keno to insister susu tozonga susu Lisolo ba msusu bazolinga ndenge nini ya ko participer na émission yango ba msusu basengi makambo ebele émission yango est-ce que ba livre ezali déjà bianonyo soana toko yo kango lelo mais ezana suka émission et pas ya mo payana biso le professeur José Adolphe Votomé avant to kota na deuxième partie à émission oyo pour to suka ki poso eleki to suka ki ke José Laurent Désiré Kabila azonga na akomi plutôt na Kinshasa James Kabarebe Lisolo simbi susute azongi na Rwanda ayaki lisusu pe guerre na 98 to suka kiwana mais pona ko zongisa bino ko kotisa bino susu na kati ya bain ya Lisolo yango to pesa professeur José Adolphe Voto pesa 5 minutes kaka poto se pesa pe ba o balobi ke no to beta susu sete na to zonga mo mukeli susu na émission yango professeur Mbote mingi to yambi yo lisusu Mbote ndeko Laetitia boni nzoto kimia makasi ezali tozobuna na coronavirus na bazobatela biso malamu nzamba zobatela biso esengo yango wana professeur toyambaki ba message ebele na émission oyo utikoleka poso eleki na Lisolo ya les Mera oyo batebele balandi mais ba msusu pe ba comprendre pe bien te ba msusu babungaki ba msusu bazwaki émission na katikati ba msusu bazwaki yango na suka yango suku octobre ko pesa yo kaka 5 minutes ya pamba o lokota nyonso po osala résumé ya Lisolo wana les Mera peso bandaki nande peso yo ko suka okeni na lombango mingi parce que to satisfaire ba téléspectateurs pe batindi ba message na bango professeur malobombo ka papa merci mingi merci pour na bandeko bazako s'intéresser na histoire ya Congo histoire na biso to bandaki Lisolo oyo les Mera to combien on en français parce que Lisolo oyo eza ba article eza ba chronique to combien on en français ya on est toujours ya na lingala po to kanisa ke ba te bele pe ba jouer occasion pour tanga ngote comme ça comme eza important que ba leki bana na biso ba histoire na biso to zongela na lingala pour na public belé balandango to cela qui chronique contre les Mera histoire donc destin croisé il y a Laurent Désiré Kabila na Denis Mukwege docteur Mukwege pour na les Mera eza mboka eza une localité mboka munenete eza une localité na Sud Kivu dans la plaine de Ruzizi pembeni ya rivière à Ruzizi. Alors, particularité à Mboka Nezali que est un hôpital munene, il y a suédois, coopération suédoise à travers l'église protestante. Dans l'hôpital munene, il y a plus de 300 lits. Alors, Mboka Wanande, Tango Mobulu et Bandi, Mboka Wanande joue un rôle makasi pour la début à guerre au Lelo et Oumeli et ça les 24 ans. Guerre wana et banda wana na les mers. On tombe dans solo ya les mers. On peut s'abisso date. Les mers attaque à l'Iboso ça na les mers le 6 octobre 1996. Attaque wana l'Iboso ba bengango la révolte de Bayamulenge. Donc bande konabiso ba Bayamulenge c'est-à-dire les Congolais touti bango ba tombokaki. Parce qu'à l'époque, moi, on a la conférence nationale, la nationalité de Bango et ça qui est Mouboulou. Donc, après ça, la nationalité, après la conférence, on a Congolais, sur le bouton comme Congolais, il faut qu'on ait la nationalité. Mon Bango va habiter, il faut toute nationalité. Alors, Bango, na gouvernement congolais, il y a un quitté. Ce qu'on a, Bazumandoki, Batomboki. Alors, et Bandaki, aux environs, il y a les maires wana na Sud Kivu le gouverneur a sécu le bina bango ne beaucoup senga nationalité na mando quitté so ba nationalité pour ça la requête na bino en bonne et due forme ceux qui bo senga nationalité c'est que boza batombo alors attaque à boso et salemi
le 6 octobre wana. Mais tant que le gouvernement congolais a dit qu'on a de la Macambongo, à Monique, où ils ont les Camerounous. D'abord, sur le plan, il y a Bilungi, il y a Moneneti, Baza Barwande. C'est pourquoi Banguna va attaquer Bissou. Alors, les soldats congolais peuvent continuer à Kati. Ils vont dire qu'on défend. Comme Bitumba Siko, entre les soldats, il y a des soldats zaïrois à l'époque, il y a des phases, forces armées zaïroises. Attaque Salami, il y a profit de part et d'autre. Comme les gens qui sont hôpital, côté il y a armée, il y a Mobutu, armée zaïroise, les soldats qui sont Zokaki, ils sont hôpital, il y a les maires. 2 semaines après l'attaque, il y a formalisé, il y a formalisé le mouvement d'Abango. Et c'est ce mouvement, comme il y a ce mouvement qui a revendiqué nationalité, et que ce mouvement c'est comme la déclaration que les alliances et ça mis entre 4 mouvements de libération, alliance des forces de libération du Congo, où il m'a mis 4 leaders. Les leaders 4 Zalaki, Massa Sonindaga, Deogras Bougera, André Kissas Ngandou, et puis Laurent Désiré Kabila. Moutouazaki na Souka, Ezaki Laurent Désiré Kabila. Il y a solo temps où attaque on essaie de les maires le 6 octobre Laurent Désiré Kabila Zalaki. Alors qu'on a mouvamenté. Parce que ce qu'on va attaquer sur la Bapaya. Alors, pour Bilongia Bato, et ce moment en Haïti, Bapaya. Alors, pour les cas, message dans les cas, pour l'évaluation, les cas, il y a ce qu'on a Ayebana Kala, na Bitumba, Congolais, Laurent Désiré Kabila, pour Abima Liboso. Pour que le mouvement de Congolais, il faut qu'on rappelle que et l'autre est salami qui n'a l'énera, où est bandé Bitumba na Congo, et c'est Salema déjà. Si ma Bitumba wana ya solo, bato o bandaki babandaki projet à Bitumba wana. Pour Bitumba kutaka cher, Bitumba c'est un mando qui c'est un mbongo, c'est un bloc belé. Tout qui est moi le mbango. Bato basala kango ezaki ba américain, ba belge, ba français, na ba britannique. Basala ngo déjà na Rwanda. Tant que ça va changer le gouvernement de Rwanda, il y a Paul Kagame na Uganda. Paul Kagame est rebelle à Kala na Uganda. Il y a juillet, il y a PC Mandoki, il y a PC Mbongo attaquer Rwanda. Il y a comment Mokoz na Rwanda. Si vous scénario Rwanda, il répondre à ce qu'on a Congo. Il y a Laurent Désiré Kabila, ou Azalaki rebelle à Kala Yebani, il y a cotiser le projet Rwanda. Pour aya projet Bokonzi na Congo. Alors nyonso e bandaki na lemera ba attaquer lemera tant que siko ba Congo ba zairo ba liko boudé ba eso ko signer accord le 18 octobre 96 ba ngako accord de lemera. Accord de lemera ande e bandi penza e pesi forme na AFDEL yango e pesi bango bakoki ko banda Bitumba ndenge Bitumba e banda na lemera ti droit de Kabila yo koma na Kinshasa. Il y a un zone qui sont là pour que les maires aient joué un rôle makasi pour la Bitumba autour de la Ngolelo. Malgré que Laurent Désiré Kabila a comment na Kinshasa, Bitumba est silaté et ça pour pas tirer. Ezaki au place au Soukaki Mbalo Eliki. 24 ans après Bitumba il y a des bandas qui le 6 octobre 96 qui nous les autres en 2020 24 ans après Bitumba et côté ça qui biko les belé occidentaux bakotaki yango tobengaki yango na chronique na yo guerre mondiale africaine place lotozo mama likambo yango tokolobela na lisolo na biso ya destin croisé Laurent Désiré Kabila na docteur Denis Mukwege na bandi au lieu avant de kota na guerre mondiale on expliquer biso pourquoi ba bengi yango guerre mondiale africaine tout banana no place to suka kiwana Laurent Désiré Kabila komi ba yokani tena James Kabarebe to panzani likita esili ya zonge pa inaye amonika moyen te azongi lisusu Bitumba tango Laurent Désiré Kabila a komi na Kinshasa ba organiser pouvoir ayakina bandeko wana baba ya mulenge na signalé mukie siko onde to koti to bandi nde siko wana ezalaki résumé asalaki azongaki mwa sima siko to bandi émission na biso place ya sukaki
papier na yo, carnet na yo, stylo na yo ezanga te, téléphone pe pembeni soki monsieur esili comment place au comprendre te, place au moni que non faut ba beta sous société professeur Azali a expliquer professeur Tobanzi. Alors nalobaki la fois dernière que tant Laurent Désiré Kabila comme na Kinshasa na baninga na e que bazalaki mine na AFDEL mi balé bazaki ba ya mulenge bango nyonso mine bakomaki na Kinshasa bango te mine ete ntango babandi bituma na Lemela bakoti na kati bazu Uvira kopusa na Goma babomi Kisasu Ngando André Kisasu Ngando alaki congolais aki général na makambo ya complot na bitumba babomi donc ezalaki ba ya mulenge mibale de grâce Bugera na Masasu Nindaga et deux autres congolais au bazar ba mulenge te ezali André Kisasu na Laurent Désiré Kabila donc ezali deux Tutsi na deux Bantu sikoyo na nzela babe ko buma André Kisasu Laurent Désiré Kabila siko atikali yemoko par rapport na deux ba ya mulenge koloba te bitumbana na mutu nango ezalaki bandeko na biso ba ya mulenge ezalaki rwandais au fait parce que James Kabarebe chef d'état-major général rwandais mutu abandé ko mener ba opération il y a mutu akomaki chef d'état-major général pe ya AFDEL pe tango akomi na Kinshasa ba nommé payé rwandais mais ba nommé chef d'état-major général ya armée congolaise alors ndenge babomaki déjà Kisasu André Kisasu Laurent Désiré Kabila ayaki aza na danger na baki ke mindele mine wana États-Unis France Belgique na Grande-Bretagne balaki na projet na bango sur le Congo balaki na posa Mobutu sur te benga benga na Mobutu ba changer ordre et ko changer ordre wana bazwaki bato o ba opesa ngo confiance alaki Museveni na Kagame alors Laurent Désiré Kabila ayebaki makambo wana ayebaki ke nzelo tozokende mayel mabe ezali mais lokola natikali mpe nga moko soki mpe natiki ekosimbaka kaka te mboka esi ekoyi nazalaka na kati nasala mayele makasi tokóma na Kinshasa ndenge asalaki ntango so akomi na Kinshasa abandi siko koluka koloba te même kotoma avant kutu bakóma na Kinshasa na plan ya bitumba wana AFDEL omona nabeke babayamole bazalaki mibale Laurent Désiré Kabila azalaki ye moko na plan na bango ndenge bayokanaki il fallait pas que Laurent Désiré Kabila nde akoma mokonzi bayebaki ke aza porte-parole mais ndenge tozokende na ye toyebi place tokosilana na ye Laurent Désiré Kabila mpe ayebi ke ndenge tokende bakosilana nanga mais alaki mayele makasi abi ajoué ka je sais politique ti ajoué kaka je baye kozwa d'abord Lubumbashi ta baye kozwa Lubumbashi Laurent Désiré Kabila alongwe Goma ake na Lubumbashi azolandela ndenge batroupe bazokende ti batroupe bakadogo bana wana banobunda bakomi pembeni na Kinshasa mpona kokwesa Kinshasa mokolo bakwesi Kinshasa ntango kaka basoda nde bakoti mpo basoda eza rebellion basoda nde baokona liboso bapolitike bazwi ya nsima ntango kaka basoda bakoti Kinshasa bazwi Kinshasa bamaîtrise Kinshasa Laurent Désiré Kabila à partir à Lubumbashi à se proclamer président contre toute surprise donc bango bayebaki ke Kinshasa ekoyi bakoya na Kinshasa bakoorganize pouvoir après bakolakisana bakoma président Laurent Désiré Kabila comme azali porte-parole comme bapresse mingi bandoyoka nde ye nde banda koloba ye mpe motu bacongolais bayebaki batie confiance bayebi elongi na ye bamosusu wana bato bayebaki elongi na bango te bazali na nsima aprofite amiproclame président donc asurprendre bango baninga wana mibale bayebaki te wana bazalaki sikoyo wapi bazalaki kaka na Lubumbashi bazalaki na Lubumbashi Misasu Ndanga alaki soda Deogrâce Mugeda alaki civil Deogrâce atalaki na Kinshasa awa alaki BTP alaki civil mais Laurent Désiré Kabila alaki mpe na bato na ye moto aza na mondele na ye alaki mpe na mindele na ye bazobisa ye ke Laurent Désiré keba ndenge eza wa soki mpe osali erreur oza te peut-être tant mosusu bangaka azala te lokwa Kinshasa ndenge mpe baeliminaki ou soit bangaka base proclame motu mosusu engaki koma compliqué ye sikoyo
contre toute attente à se proclamer président. Donc on appelle les Congolais depuis Goma, que Moutaza Mokolo Makamboza, Laurent Désiré Kabila, mais Baninga, Bamona Kango bien été, parce que Marie qui a plein à Bango. Tant qu'on peut se dire, Laurent Désiré Kabila est à Kinshasa, les Congolais Bayambi, Apandi qui organiser le pouvoir, mais présence, il y a Baninga Naé et là qui m'a cassé. Pour Bangonde, bayaki na bamdoki bangonde bayaki na mbongo pese ne mbongo ebele bangonde bayebi bangonde bakolo buma yekuti babengaki mutu asuka mais siko abimisi mutu alors ekomaki mwa mungu ebandi bako ba politicien ya Congo pe notamment papa Tshisekedi abandi pe kokota makambo parce que kabundaki mingi ana na conférence nationale même ceux qui conférence nationale longa quitté mais aye siko abi moninga aye awa totie maboko to bongisa mboka alors bayebi ke Tshisekedi bayebaki bayebi ke yazaka makambo kili donc ye azaka extrémiste balingi te ke akota makambo yango ye azosa le fora luka Kabila bazopekisa ye siko amoni ke te makambo eza normal te atuni Laurent Désiré Kabila bon alors ça une déclaration publique alors ni bato oyo ye na bango oyo ye bisa biso ozana yango na bango combien bala que ça bon olobi ke bango nde bafu basungi yo bapesa biso facture ya oyo basunga yo to futa comme ça on peut se demander là bakende liboso nano Laurent Désiré Kabila aza kobomba kobata bite baza bandeko na biso baza bapayate tout ça mais et comment il y a bazo yo kanate tiers moko Laurent Désiré Kabila à comprendre que bazo luka mutunae comme ko luka mutunae alors il est pas sous la disposition à une mesure à liboso ya makasi avec kolongola James Kabarebe de Moussala abi aza sous chef de l'état général d'ailleurs aux Rwandais kanga bisaka zobebana voilà langage c'est quoi échanger elle va changer ba Congolais pe ba koteli de kona bango ba simi Laurent Désiré Kabila il faut ba kende communication makasi et komaki na Kinshasa penza kozala ya mulenge komaki assimiler kozala rwandais donc ba komaki mabe penza ti bandeko ba mulenge ba obligé ba kende ba bazonga Rwanda et ba James Kabarebe ba zoni Rwanda ba mususu nzela ezalaki nano bazonga no Rwanda bango tout tant babengali siko Laurent Désiré Kabila bi ngai nazongisi James Kabarebe o aza Rwanda yebana kezaki komboka bomba te aza Rwanda tango siko James azui avion mpona kokende babaya mulenge nyonso balandi mais abenganaki abengani bango te siko Laurent Désiré Kabila o benga nazongisi Rwanda James Kabarebe soda mais bino ndenge nini bango tu bakei comme bayokanaki te ntango bake siko bakiti na Kigali ntango etani bazwi mandoki bazongi Goma bayekozwa yango nde guerre wana ya mibale le 2 août bango balobi tozosala guerre à correction Laurent Désiré Kabila aumbi biso aza sérieux te il faut tobandela guerre tolongola ye place oyo makambo ekomi susu compliqué ti lelo yango wana guerre wana baye kosala mouvement ya sika mouvement liboso ezalaki AFDEL baye kosala mouvement ya mibale yabengi yango RCD Rassemblement Congolais pour la démocratie ba collaborateur ya Laurent Désiré Kabila o bazaki na ye na Kinshasa o bazaki na ye na pouvoir bao bazongi Kigali bazwi mandoki bazwi Goma bafandi wana babandi rébellion ya sika ce toyoki na bokebi nyonso guerre ya correction wana RCD botami ba Congolais pe bakoti susu na kati sikoyo ntango RCD botami omoni babakanasi ya moi makambo ya sécurisation stratégie oyo ebandaki ya Laurent Désiré Kabila o bazwaki Laurent Désiré Kabila misi mutu ya train po amonana babandeli la même stratégie omona RCD Goma baprésident mingi ezalaki kaka bato ya kote ya ouest po eleka baye kozwa liboso papa na biso professeur Wamba Diawamba awuti okufakala mingi te premier président aumeli ti ntango sikoyo makambo évolué baye kozwa professeur mosusu Zaidi Ngoma ozomona nyonso na kaka po message eleka alors
tant que Laurent Désiré Kabila a yé à Kinshasa, a bandu organiser pouvoir, comme les acquis pouvoir, il y a rébellion, bato belé, baninga mokua, bato mobutu belé, bakimaki. On dit kanga bato, koboto la bato biloko, et belé bakimaki. Ake exil. Tant que ce soit exil, ça passe, hein. Tant que ce soit yoki que rébellion, monsieur s'est bandi contre Laurent Désiré Kabila, pas mon boutiste, et belé, qu'est-ce qu'il faut pour rejoindre ex-CD Goma. Pour bâtir ma bombe na ex-CD Goma, bazonga, babunsa Kabila kende, pour récupérer position là-bas. Ex-CD Goma peut pour arranger pour bazonga bami kete, wana za Rwandais, wana za ba mulenge, bazabwe ba mboka te, siko lokola bato sur ouest, ba yé, pour na bango de kilo komala ba fumana mboka lo bato ebele bakenda kuna. Bakombe zebele, bato lokola kopana biso Lunda Bululu, Tambwe Mwamba, José Ndundo, Thomas Luaka, jeune pe baye kozonga, Zaidi Ngoma, Thomas Luaka, Denis Esanga, bato ebele, babukani bake RCD Goma. On a organisé le mouvement wana. Babundisa pouvoir ya Laurent Désiré Kabila. Il y a Laurent Désiré Kabila. Donc, et tous ceux qui sont dans l'étape Moussous Abitumba, rébellion à Liboso à Makasi, oyo botami ezalaki RCD Goma oyo ba mobutiste ebele bakoti bayepe na mbongo na papa kengo nyonso wana batiaki maboko po na ba mobutiste biloko na bango bazali na mbongo ebele na Kinshasa bayi na bandako ebele Laurent Désiré Kabila abotoli bandako abotoli biloko bakompagne tout ça po na bango moyen mosusu eza te tokende même soki alliance wana eza mwa bakongole mais totia maboko soki tozongi torécupere biloko na biso yango moni bato ebele bakadre ebele bakenda RCD Goma sikoyo cadre mosusu Jean-Pierre Bemba ye ole a rejoindre baninga na ye bapapa na ye bakenda RCD Goma ye azwaki nzela mosusu c'est vrai que eloko esalaki bato ebele bakende rébellion ezalaki frustration Laurent Désiré Kabila ntango aye akuti conférence nationale ebongisaki makambo ya démocratie pluralisme politique papa Tshisekedi na papa Mosengo babongisi makambo même soki mobutu anotia kale ntango Laurent Désiré Kabila ye abomi biloko wana nyonso parti politique eza te baréunion eza te donc bato omoni ti dictateur moko boye ezongi kobotola biloko bino bato mobutu boyibai biloko kobotola biloko akangi no bato ebele atia na makala soki olingi okobima bapapa Bemba nyonso jana makala soki okobima ofuta mbongo opesi $1 million batiki yo bakikunda bato mobutu ebele sikoyo Jean-Pierre Bemba ye mpe lokola bamotiste ebele akimaki akende epoto siko olie azonga na RCD Goma ya préféré abanda na ye mpe mouvement mosusu ake azwi mpe mpo obanda bitu baninga wana fo zape na appui lokola baninga bazalaki appui baninga ezalaki Rwanda ye sikoyo azwi appui ya Uganda azwi appui ya Uganda Jean-Pierre Bemba Uganda rasele kete biso tokotia maboko oza na soko olingi ozonga Kinshasa tokotia maboko pour s'organiser yango mpe afandi ye azwaka mandoki na kobanga to mpenza likambo ezalaki ye na Désiré Kabila to mpe kaka koyoka ndenge bazokanga bamobutiste nga mpe na kima to nazonga na bitumba ezalaki mpe na ndenge nini donc les raisons fondamentales eza makambo ya démocratie c'est-à-dire que au moins ntango pouvoir asike yaka bato bayambaka yango et après bazoobserve sikoyo bamoni plus mikolezo le cas bamoni Laurent Désiré Kabila azoglisse vers la démocratie vers la dictature parce que Laurent Désiré Kabila ya solo mpenza mosala esalamaki mingi avant yaya oyo efavorizaki donc babundisaki mobutu asi alembaki déjà baparti politique ebotamaki ebele baassociation basyndicat bajournaux presse ezalaki libéré tout ça sikoyo ntango ya ye d'abord à suspendre la constitution, à suspendre l'activité parti politique, à suspendre la rembébélé, ce qu'on va trouver, c'est pas comme qu'on allait étouffer. Alors, au-delà de l'intérêt économique, c'est vrai, Jean-Pierre Bemba, papa n'a pas bon rébellé, il y a beaucoup perdu dans l'activité, il y a qui bloqué, mais il y a fondamental, il faut Laurent Désiré Kabila à libéraliser l'activité politique.
bon il y a le coup là à la transition et puis après ça programme pour beaucoup que l'élection mais pas d'ailleurs programme les alakité tu éviter mon connu que l'élection alors bah toi je suis belé en tant que comme ça politicien donc mon intérêt mon intérêt économique mais intérêt politique parce que bah tout le temps que je suis dans la cadre politique si quoi est katani perspective exatée donc une élection mon Colombie c'est tout disait beaucoup pour la démocratie si quoi yo yé au lobby international démocratie exatée toujours on a sous la dictature et tout dans la dictature on est là comme ça va te belé va te comme ça mando qui pour pas changer ma caméra j'ai bien Mbappé a bandé mouvement voilà donc comme si on a deux grandes rébellions RCD Goma et puis Est Mbabanda Gomati côté il y a est la sud-est Jean-Pierre Mbappé à moitié côté de Colo dans une partie à la province orientale dans l'Équateur ce que le reste il y a ouest une grande partie à Kasaï Bandunduba Congo et Tikali à pouvoir à Kinshasa nous sommes basés au Bundisara à Moutoumoko malheureusement et comme ça que Laurent Désiré Kabila paix pour mon maxolo la bête nous sur Oyo complot ils en a quatre délai ozomona keza ba mindele kotoyo ba voisin kotoyo ba rébellion et ça dit que Laurent Désiré Kabila a comme une ennemi belé ba ennemi na kati awa ba ennemi na ba voisin ba ennemi di banda finalement na kati ba mobula na yo sont aye kozwaliwa tanga ko kozwaliwa mwana na ele ba nzaki ba tonfu ya afidel ba tikale awa ba ekotia mwana na na place na voilà ezaki parenthèse alors pour la kozonga la solo il y a guerre mondiale africaine et ça ngate na lobby yango eza ba scientifique sur le plan international nde baza ko loba ke guerre au Congo ata ko vivre eza nango guerre mondiale pour la raison ebele eza guerre mondiale to viva première guerre mondiale 14-18 to viva deuxième guerre mondiale 40-45 mais bataille guerre au Congo où est banni na Lemera le 6 octobre 96 ti lelo guerre ezaka na Congo ti lelo ngano to ba boye guerre ezaka na Congo on a ba raison ebele o to kozongela aba balobi eloko wana à part makambo so le kana Congo à part les deux guerres mondiales contre mona makambo wana il est caté ça va balobi que en réalité guerre du Congo est la troisième guerre mondiale troisième guerre mondiale pour la raison est belle première raison est la durée la guerre depuis 6 octobre 96 le 19 juillet 2020 guerre wana esilaté alors l'une des caractéristiques de la guerre mondiale est appelée durée nango eza guerre moko eleki mulayi kutu ke guerre ya Congo eleki guerre mondiale na mulayi ba guerre mondiale bano sa ba 4 bano sa ba 5 ans biso komi na 24 biso komi na 24 na ba ka 25 ans eza un quart de siècle première raison yango wana donc premier critère wana deuxième raison o bazo bengango guerre mondiale africaine eza nombre ya ba victimes bato bakufa mbala liboso depuis première na deuxième guerre mondiale mbala liboso bamona bato basila baguerre des Congo lelo oyo bato oyo baza moins réservé balobaka bato bakufi au moins 5 millions mais ba ONG mosusu bazoloba bato bakufi au moins 10 millions mboka oyo enyokwa mingi chiffre on a 10 millions ils ont rappelé nombre ya bato oyo Léopold de aboma na Congo tango Léopold de azui Congo état indépendant du Congo banda 1885 1900 et quelques pour Congo ils ont na Belgique Léopold de abomi sa bato ebele mpona koexploite mboka oyo opération esalema na Équateur na bandundu oyo ya caoutchouc mpona kofoni caoutchouc babanda kokata bato maboko koboma bato donc eloko wana esalema déjà on a déjà ba ONG ba église protestante ba dénoncer makambo wana bato bakufa à peu près 10 millions de Congolais bakufa déjà à l'époque
lelo oyo depuis 96 6 octobre 96 ti lelo bato bakufi na Congo c'est autour de 10 millions d'habitants. Ba bakufi na mandoki, ba bakufi na malaria, bakufi na malade parce que bakimba ndako na bango bakufi na zamba, bakufi na nzala, ba bakufi na makambo ndenge na ndenge, ils à peu près 10 millions. Wana ba scientifique to baza ko étudier baza ba spécialiste ba guerre, ba crise. Pour la deuxième raison, on a nombre de masse de bâtiments qui ont été la guerre mondiale. Troisième raison, c'est le degré d'atrocité. Degré d'atrocité. Degré de violence. Pour la guerre mondiale et la guerre mondiale, et a caractère pour battre le monde. Le monde ne va pas la même guerre mondiale, la première guerre mondiale, ils ont tout le monde, le monde entier. Ils ont des pays phares, quelques pays. La plupart des pays n'étaient pas en guerre. Ils sont bien en guerre mondiale, mais ils ont qui foyer ils ont qui un peu partout. Ils ont fait le monde mon bimba. L'État continent américain mon bimba, guerre comme Akunate. Vous voyez, guerre ils ont en Europe, guerre ils ont en Afrique, guerre ils ont en Asie. Guerre comme en Australie, guerre comme en Amérique, mais bien en guerre mondiale. Tant que toujours guerre guerre mondiale, c'est pas pour exagérer. Donc guerre mondiale, ils ont raconté que le monde va payer soit mondaté, mais ils ont ampleur d'un mot. Donc critère à mis ça que les atrocité. Donc spécialiste à guerre va constater que atrocité au niveau il y a ma B. Mabé où Salem pendant la guerre au Congo dans les animateurs à part la guerre mondiale. Atrocité et ça le colani. Violence dans ndenge ya kubuma batu na ko. Ndenge ya kubuma batu na ko. Ndenge ya kobebisa biloko. Obi que ndenge toza boye Congo ezaki parmi même ti lelo parmi bamboka o ezaka organiser environnement. Congo ezaki na ba air protégé à ma case, ba parc à Virunga, ba parc à Kaouzibien, ba parc na Congo, na est, le ba parc wana ezak presque été. Donc ba détruire parc à Virunga, ba détruire faune na flore. Oyo ezaki patrimoine non seulement national mais patrimoine mondial, ezak réserve. Façon ko boma bato. Ce que na luma kamba le pôle de atrocité de wakata ngoko même bitumba oyo ya ebanda na lemera et memi biso na façon mosusu koboma bato oyo to itikala koyeba yango te eza lokola kokunda mutu vivant batimoni libulu mutu aza koloba babwaki na kati bakundi ou bien batimoni libulu bakundi ye batiki mutu na ye libanda akofanda na ti akufi apoli mutu libanda tobi makambo na bamona ngo na nte la guerre est partout, dans le monde, en Afrique, dans la Syrie, dans la Sierra Leone, dans la Nigeria, tout ça, mais dans le monde, l'atrocité, nous sommes ces gens qui ont kata mutu. Bato basa na mandoki ne bayi bayi ko sa na mandoki te. Ba préférer ko sa la arme blanche. Basa la machette, basa la pongo, basa la pao pour na ko boma mutu. Ko kata mutu azang nous vivons. Ko fungola. Et c'est le bango, et tout ça la somme, mais il faut que je me banane na biso pa yeba makambo. Ko fungola moi c'est azemi libum. Makambo na nano bato ba mona yango te. Moi c'est azemi bazo afungola libum. Pe eloko o eza somme su koleka eza ko violer basi. Ko violer basi. Ko violer basi kaka ya teke on ya ko sate nyanko. Pour ceux qui sont là, à 8 mois si, à violer, dans le magasin, à poser à moi, c'est comme ça. Mais on a comme ici, viol et comme arme de guerre. On n'est pas comme un mandoki, baza comme un sexe. Il y a un mboka, il y a un mboka, il y a 8 mois si, soit moi si à Mukonzi, moi si à chef coutumier, soit moi si moko, si, il y a ici, bato nyonso, batelemi. Qui m'a dit que je moi, j'ai 14 ans, moi, j'ai 16 ans, Aza, Olala, Mama, Yabatou, na Micho Abatou. Nous sommes là pour la maison que tu disais, pour un plaisir.
Et ça pour traumatiser Batou. Pour traumatiser Batou. Et ça, en fait, c'est un terrorisme. Bang Sabino, Bouyoka somme. Et puis au moment notre repos la Mokonzi, chef coutumier, a respecté toi en Afrique. Ce qui va s'allier donc ma casse est Syrie. Et respect nous sur le bateau, on peut ça Syrie. Oh, et pas la mission chef cause chef coutumier ou ta kana papa na moi. Donc lié ou la chef coutumier et baby. Donc le baby mokapé et baby. C'est quoi nani okoma Mokonzi, nani akoyoka muninga. Donc va utiliser atrocité à niveau moko ti lelo ndo tozoloba makambo de Syrie. Guerre mondiale africaine on ezoko bakaka. Ti lelo ndo tozoloba ke be makambo wana Syrie. Alors critère ya suka o esali ke babenga ngo guerre mondiale africaine eza ba belligérant. Ba belligérant ngo bate batu oyo bazo bunda. Bato bazo bunda. Na loba ke na guerre ya liboso pour guerre à Liboso ou à Laurent Désiré Kabila, la guerre à Mibalo et RCD, ça dit quand ça dit que les acteurs vont changer. Sali activité dans Bango, va remplacer Bango. Mais nous, ça va aussi dans le Congo. Et c'est dans le Congo. Donc, par rapport à la belligérant, place où on a présenté va confirmer que il y a solo troisième guerre mondiale. Pour Nabitumba Nyos et Boudama Namokili Oyo, à part première et deuxième guerre mondiale, Nano Bitumba et Sangisa Bato et Belé, le coup la Bitumba à Congo. Na Mindele, na Bato Mouindou. Nalingi na Kelenango, malin, mais pour comprendre. Ce total, guerre à 96, catégorie à belligérant à Liboso. États-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne, France, Belgique. Bangonde Bapesaki Mon. Bangonde Bapesaki Mandoki. Tilelo. Bangonde Badesidaki de Toumé. Ezaki Laurent Désiré Kabila. Dem ta Desidaki de Toumé. Bakede Kouzwaye. Qui n'est pas la souka. Ezalaki pe Kagamete. Tilelo ndenge, oui, à solo, Tilelo ndenge, bakanisa ke Rwanda est la Congo, et ça Rwanda. Rwanda est comment la Congo. Professeur, comment changer ma cambo? Na mitu na biso Tony. Oui, à solo, il faut pas na bana na bayeba. Ce qu'on dit Rwanda, na on dit 4 Afrique côtier. Nous monde va le ba ngo c'est ça ngami. Ce qu'on dit 4 Afrique côtier. On tali Congo, on tali Rwanda. Rwanda par rapport à Congo, ils ont le lito ina ta ina ngenga. Moi ilo ngenga, ils ont pas ça Congo. Et puis moi lito ina ils ont pas Rwanda. Mukele, tala yango. Rwanda za kaka lito ina. Congo za kwa ilongi mobimba. Et c'est le mboko ya mukele o eko dominer mboko. Les Rwanda te. Bakolo bitumba wana bazali. Bato ba décider bitumba wana bazali. Et ça il le copain ya kobunga te, ça peut le copain ya kobonga te. Et ça c'est secret les sous-souté. Et ça États-Unis d'Amérique, et ça France, et ça Grande-Bretagne, et ça Belgique, ma grande puissance. Bazongi lisusu. Bangonde. Bazoko bakaka. Bangonde basalaka na Mobutu. Tango balembi Mobutu, ba décider Mobutu, il faut akende. Pour Mobutu akende, il faut to luka mutu oyo akobenga nae. Lokola bazwaki Kagame na Uganda. Ba pesa ke mandoka côte na Rwanda azubo konzi. Bazu payé pour ce que a sali sabango a benga na Mobutu. Plein de divorces à la qui en mais ce que tant que Kagame peut à côté bakambango, Kagame peut aller na ambition na personnel. Alors qu'on appelle bon akoya. La personne mandoki, la personne bakoki mbongo na kota Congo. Na pe na za na problème na tant Kagame à côté là qui Rwanda ou qui Uganda parce que là qui azaki un jeune réfugié dans Uganda. Les Américains vont former pour attaquer Rwanda, à s'installer dans Kigali comme président. Tant qu'on continue à Kigali, il y a un conflit entre les Tutsi, les Kimaki, les Congo. Vous voyez, il y a des Tutsi comme dans Kigali, à Fancy, pour Rwanda. Mais il y a dit que Banguna est dans Congo. Donc Banguna, à tout le monde, il faut s'organiser, il y a des
le col ba yebisi ngai tokende Congo ezappi une occasion pour nga pe na régler compte na bautu ko bakima kika ozomona. Donc intérêt na yepé eza na carte, intérêt politique stratégique eza na carte. Et puis de deux eza Congo eza mbongo. Pour guerre eza mbongo. Tant que ba mindele ba zoya eza mbongo. Non c'est pas benga na mbutu mais ba maîtriser obitango wana bitumezo banda wana ba 96 97 wana Congolais toza kidiba makambo oyo ya coltan oyo biso toyebaki yango te mobutu obemaka coltan te mobutu oyebi kaka cuivre na Katanga or na Kibali or mindele toza batindeli makambo ya coltan nabine kopo ya coltan tokosangana mobutu te ki mobutu ake yango bake bazwi Kagame po aya kobenga na ye bakomosala biso sini tokomi na suka déjà bapesa so 5 minutes 40. Alors nalingi na résumé que guerre oyo bakolo nango bazali babanda donc catégorie ya liboso eza bato oyo babanda projet parce que guerre eza projet catégorie liboso bato babanda projet catégorie ya mibale eza bato oyo babenga bango bacommissionnaire po basala abakopi makambo wana po mundele ayingaki akita awa te abunda te zwi bacommissionnaire po basala bitumba wana. Catégorie ya misato eza bacongolais bango moko ntango mpe bitumba ekomi boye bacongolais bango mpe bakomi kosorganize po babi tokokufa pamba te l'état akomi faible azobatela biso te biso moko tosorganize po tomiba te bagroupe armé ekomi kobotama ebele. Catégorie ya mosusu eza bapaya mosusu oyo tobengi po baya kosalisa biso na kati ya bitumba wana nakanisi na prochaine émission tokozongela ngo po todévelopper bacatégorie nyonso wana mpona kodémontrer combien guerre oyo eza 3e guerre mondiale. Matondi mingi na yo professeur José Adolphe Voto omoni na émission ya lelo navandi kimia mingi po toyoka eza tellement munene sujet oyo eza tellement munene ozomona donc c'est ce docteur tika ya loba na banza tokosisa te tokozwa ta tongo mususu wana akoloba donc azotouche kaka bapoint oyo eza ya minene yango na azomeka développer yango mais na bandi réalisateur na biso akopesa biso susu mwa tango bakobakisa mwa tango po tomeka susu komanuela yango mpenza malamu na bandi mpona émission ya lelo namoni tokosuka awa professeur toza na ye kaka tochange consultant aza kaka awa mbala ya nsima na émission ya nsima tokokutana lisusu po tokoba na lisolo oyo ti toyo kokóma na destin croisé wana ti tokokóma na docteur Mukwege ndenge nini to intitulé émission oyo destin les mères à destin croisé Laurent Désiré Kabila docteur Denis Mukwege mais po ekoba bato ya mibale bakutana nzoka ne makambo eze belé na kati bapaya baza na kati biso moko bana mboka baza na kati toyoka lisolo wana ndenge professeur José Adolphe Voto akokoba ngai na bino tosuki awa na bandi mbala sima tokokutana lisusu avec toujours nani consultant na biso mopaya na biso José Adolphe Voto botika malamu kimia mabota kimia nkolo na mabota na bino au revoir.